bato bazo kamamboka oyo yemoko président azana ba idée ya bien azana volonté ya bien azana ba souigno sa malamu makambutu ya malamu mais problème eza bato ye azocha na musala nde bato wana bazana idée moko na yete. Donc seule solution tikali ezali yemoko chef de l'état a réalisé yango alongola bato bazana place na bango wana te pour que musala na ye acha bato akoki ko aider wazo mona likamundenge mona pour que ba évoluer. Mais dans bato balingaka biloko ya Félix Tshisekedi bato balingaka ba poste o bakozo pembeni ya Félix Tshisekedi bato bamona Félix Tshisekedi loko marchandise na bango bazali. Mais biso ba oyo to mona Félix Tshisekedi loko marchandise te ngana mona Félix Tshisekedi loko la aubaine pour na mboka na biso na mongi loko la un élément important pour na mboka na biso pour que faire évoluer biso parce que ngana to kanisa que ce qui Félix Tshisekedi a réussir mandat na oyo mboka mobimba to réussir et to faire un bon pas na avant entourage à Fachi eza entourage moko ya malamu te wana bato nyonso bayebi yango eza kodebate bato ndambu ya bien baza na ye oui bazali mais bato ebele oyo baza autour de Fachi bana moka ba améniste amen oui tina suka c'est-à-dire on va dire bato ya mbunda esili donc bato bongo baza penza mingi te ou topé bazui bongo batika ngo mopanzi basaka ndenge ngo balingi parce que bango baye pona kolata baye pona kolia baye pona kotama na mituka eza bato bakaki na zuwa ba kabiliste bango balingi ba koma lokwa ba kabiliste balia pe lokwa bango Fachi tangaye Fachi mutakeli disons Fachi muta ayena alingete te alingete zaki ora na inspection ba bloquer alingete wana ba bloquer mécanisme wana parce que bato baki kala baki bato baki na posa koyiba mbongo mboka. Alors comme bazaki na besoin mbongo mboka baki na besoin mboka te bato ko ba juge alingete banga batelema te ce que tango Fachi ya lobino mboka na biso to senga ba mbongo libanda ba 500 millions ba 200 millions nzoko nde awa na Congo ba mbongo zo bunga ebele ay ko sala de façon que motoka juge alingete azala wana ce qu'on a mis tout dans la question moko ce qui juge azaka muluba ingeza ndeni et donc on solo mokili so cheli ki on cheli ngoki sérieux et simba ata mutema mabe so cheli ngoki sérieux et simba yozo ba tusu ba mitema mabe na Congo parce que ba chela ki mutema mabe na bango sérieux yango ba koma na makasi et donc tout ko sala so cheli ngoki sérieux et simba le mal avec nous c'est que bato bandi marabatote na histoire ya mboka na biso etikala jamais ko réunir makambo to réunir lelo l'époque à IGF et puis na ko le bango clairement structure ya l'état ata mon côté et sali ninge IGF sali ata mon côté toutes les structures toutes les institutions aucune institution ne peut dire que na égalé IGF ton installé quoi azate c'est le on a IGF mandat Fachi c'est le mandat Fachi président au sali de gelo ko simbi Jules Lingete c'est bon Luka bato bazalo ko Jules Lingete na ba secteur nyoso le développement il est rapide Jules Lingete n'a pas pris à sali 2 ans dans nous il n'est pas couture une année 4 mois. Ça n'est même pas 2 ans, dans une année et 4 mois. Ça veut dire à peu près 16 mois. La réalité depuis Aïwana. Mais tu as vu les réalisations, tu as vu le sérieux et la finance publique. Alors imaginons que toi, Jules Lingete Boy, Jules Lingete est un modèle Boy, Premier ministre. Esprit à Jules Lingete Boy, dans le ministère de la Finance. Jules Lingete Boy, dans le ministère de la Justice. Même beaucoup de boni dans pratiquement 2 ans, 3 ans, c'est que le chef de l'État a nommé. Bah tu es modèle wana le changement c'est un peu de temps changement ils a rappelé bon donc autres monde a suko ils a fruit véritablement il y a changement ils a qui kala moi na ba secteur musu makambo moi bien zali na ba secteur musu makambo changer té na ba secteur musu pe makambo za mabe donc toki moi do chango nyo na sac moko ezate parce que ba secteur ezali secteur le tia IGF changement ezali na makambo finance changement ezali Kinshasa mokili mobimba bosenga ki Kinshasa azongela makambo indusa vu makambo vu misala l'état kasi bolobayi ke na lokela bino mwana mboka Christian Bobosembe o sala fierté ya biso bapandisa na mboka oyo to sola makambo tali mboka na évolution ya makambo ndenge eza kotambola à permettre biso quand même en entretien malgré battant na ba occupation na Christian Bobosembe boni mbote ndeko pegisa saboni moi kala da kala trop c'est bon nazana ngai banda toyebana mbala liwe so fina mbali tout le monde na kana musika dans ce plan musalo salaka je suis très content de voir Koza Pemeni gouverneur et puis non très bien ngana très content et puis il faut dire que ça fait 10 ans ouais donc c'est un plaisir à répondre à micro na yo na tige na ouais Christian Bosembe bato wasenga vraiment en tout cas bazaki na soif à Christian Bosembe. D'abord félicitations au créer 20 moko ya sika
na monde aussi ya média et puis au s'impliquer. Merci beaucoup. Il y a couper ça naturel, hein, cause naturel kaka ko forcer parce que après école les équipes belé na média, école à Zakari, école il y a batumsu bazalaki, alors tant ozaki na école on il faut pona direction ni ngo mema. Et ngana kan natalaki que cause la mbanga lokwa baba sur na kokate. Donc, ça la planète, donc tout ce que je pouvais amener, et là qui, tu as la réflexion, tu réfléchir, tu me vocabulaire, tout ça et on a essayé de le faire. Et la monique quelques personnes, c'est Pélinango. Donc je pense que c'est le fait de donner les naturels, et puis c'est ma école qui babiso date déjà c'est bana école ya Zakari est-ce que yo za école alors ngas qu'on a une école penza ya mutute je sais pas si on va dire malheureusement ou heureusement nganaza plutôt na école ya ba penseur dans l'école du bateau boyer tu es na makanisi tu es tout kanisa tu es tout réfléchir sur un point on m'a dit dans le sujet mort au début tina sukarango yo moko salango on m'a dit qui mora avant il allait qui passion mon mutu yo moko na TV azoloba yemoko sans que contradicteur azala yemoko du début jusqu'à la fin avant d'azoloba il a qui m'a passé mais on a quand même réussi à imposer le style et la monde qui va te belé ba comme poko salango ba c'est belé ba comme poko salango donc sur les qui n'est vieux Zach les ngana loba ba peut ba d'auteur mais ba peut c'était quoi donc c'est l'école à bosser. Oui, je peux dire ça comme ça. Et à mon courant mo boye kende mais malem. Maman te garande mais na lutendele toi te kaka likasu na Équateur to na mbandaka. Alinga ba mamu ke parcours ya Christian Bosembe. Komoni obanda indusa ko uta obiso to yebi ko uta chic na end kozonga ko souffrir dans parcours petit ko ça la carrière boye. Vraiment ça bien pierre raté mais temo comment pese lengi et mon en français et mon indusa na ki style na yo ils ont se précipé même maman te garandembi na fin fond pe soué na bango zalé que biso total raba internet té biso réseaux sociaux mo boulot est-ce que na ba TV ko lekate les lonza masungi pe autour fréquence na biso moko bon c'est vrai ngana za na botami na Goma Nabotami na Goma, Tango Bitumba Kabile Bandi, Tokimi, parce que papa ça qui commandant de la ville, na Goma, alors avec donc ex-phase, Tokimi, Togoya, Équateur et pas papa, parce que Équateur n'avait pas papa, qui voudrait pas maman, alors tant que qui m'a toé Équateur, na Umeli Kuna, na Kolikuna, ma mon soit vie na Salango Kuna, alors vraiment Umeli, alors en Équateur, on a Kotipé, na Bandi TV, pardon, radio, na Mbandaka, na radio Ekanga, na radio Liberté, na radio radio Mibalewana, Minene, et puis Musumi Kemike Tokotaki. Après, na radio Sarah, il y a qui a Mususuka radio Mususumo Kiona. Radio Sarah, Nde Negolungwana Mbandaka, tant que Kinshasa pendant ça la deuxième cycle na Unikin, Nde Negoyawana. Après, na komiki na bon, on a bien capé que ça dans le journalisme on a Kinsoge Simba. Alors ton équipe ko na journalisme on a kin to continue na Africa TV, ba chaîne belé boyanga déjà il faut dire hein, toutes les chaînes même boyanga sauf RDGA non Africa TV et permettre et zonga. Tant Africa TV zonga na sali 4 ans je crois na Africa TV, na Golunga Africa TV, en fait ba Golunga na Africa TV, na na RTGA, ça lit 5 ans, on dirait 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Après, on a sur RTGA, on a bon, on a ça alors, on a ça la YouTube, on a malé beti, tu comme on a chaîne, on a bisomoro, non, il y a la TNT. Et là, dans parcours, on a sali droit, on a sali journalisme, on a sali communication, on a sali droit, on a sali droit, on a commis avocat, on a sali baro, on a comme assistant, donc on a comme assistant, et voilà, donc carrière, on a toujours l'ingato comme professeur, tout le temps que ça droit constitutionnel, et si on a peut-être que d'une manière ou d'une autre, tu as bon ende ko ndako salani bon ngana kenda na kenda ente mais plutôt na kenda Dubaï na kenda Chine mais na kenda otanga te raika ba congé normal ou beti moto ozongi na mais na parcours no banani ba chako ko na pop parce que muta pesa o chance te yo bimande kendeke yo zalo la bisote oyo Zach l'encadré biso na tige le kaboye pesa programme ya mouvement mais yo pena o galera pe a place musupe au bout d'un peu tu me soucies pour garder dignité na yo mais quand même chance que Christian Kende aussi il faut dire que
tant côté par exemple na Africa TV mon tapé sans chance à rater parce que na uta imbandaka non déjà na uta imbandaka na connaissance mingi te na Kinshasa ils aussi mbaté mais il y avait une dame qui s'appelait madame Esther Abedi Akoufa yem tanga CV na ngabi mais bon na opeso opportunité ya ou ça la test so ça les test simbi na datikio so simbi te OK alors je rentre ça la test ngana Israël mutombo ça la test le même jour et c'est là qui na zoaka dans une test na vandi na banda boulot na bandi boulot mais il est vraiment très difficile mon au poids à la guité mais comme il y a des amis avec qui tu travailles qui veut bien ba to ba idangai na kozala bien na bango ba Laurent Nyemba ba Israël Mutombo Israël to banane mukolo moko na damu wana pe madame Esther mais finalement après et aussi mbaté madame Esther benga na longolinga na musala parce que bon je crois que la pauvre appelle ça instruction et pas ministre moko à l'époque a obligé à na longwa parce que nazaki na position nanga ou ibiona et qui moi contraire na gouvernance ya kala et vous allez bon alors ton ko en Afrique TV c'est compliqué je crois que neveu national mutabenganga non non nabenga kana parce que non neveu balongolinga en Afrique TV asinga bio Christian Kutso balongolinga en Afrique TV des angio ko bangate mutu mo kazana ay na RTG wana ko mona Jules Kidinda kende ko mona postuler et Simba OK na kepe ko mona Jules Kidinda ngo na moni epé alors ay ko sanga plus tard ka ebanga déjà ton yaki mais moi ça nga ba à faire ma faveur de l'équipe pénalité finale et qu'on a procédure normale donc du coup de la qui en Afrique TV nazaki le quoi on va dire coordonnateur adjoint natika qui poste un coordonnateur adjoint dans balongolinga na ko na RTGA na banda stagiaire ou la tarapena ba macaron wana pena alors ce que le comme ça bon d'ailleurs que mais Dieu tout le monde qui dit na TV à ça le rapide déjà ba émission mais ndenya ko ndima la tapena ba macaron bo alors pour na bango qui on dirait acte de humiliation mais pour nga dans parcours nebe que na elo connaît ko sala na ibelo connaît ko sala na okufa na ba titre te nzamba pe osunga comportement na ngape ko sala na ngape ko sala na ngape Jules qui n'a pas beaucoup d'opportunités na TV ona na yo comme directeur de production il y a radio na yo comme directeur de production à TV wana yimoko madame Christelle Moabilou a permettre qui tout comme le niveau ona donc des gens qui m'ont tenu par la main nga na zo chance ona te donc ta simnga beaucoup inde kende te je veux dire que vinanga nyoso na futango cash mais ba facilitation ndé bande kozala mutatalieu abiki garçon compétent à faciliter mutatalieu et puis quand noebi na ça peut conflictualité donc mutunyo so ya wazaleki oza camarade peut-être yango peut favoriser nga na mambebele tina comme à peine à niveau ya ko s'en sortir bolongo na niveau là et tout ça donc bon là au sali chaîne na yo moko tout le monde qui okome mbalmo ko ya ba grand le ko ba Serge Kayembe bandi mayo Zakari basse oyambaye pe bandi mayo après eki mbalmo ko comment c'était comment que ba mikolo ba sala combo mbalmo ko na ndingo sala ki moi chez nos akina vie moi mbika obana yo na faux perso via liboso via mibale ti lelo Congo beze sali lelo mukimbo net kana film makampe vandi boy na ndoto mais comme en réalité ba grand wana ba ene bandimi mbala mo o s'impliquer mbala bon en tout cas Peggy ce qui est vrai et dans la ningo sala wana et dans cause la poli cause la droit na mambozo sala et puis ko assumer ba position non ba vieux tout wana bazana ba tala ba TV ba mona ba journaliste baïba que oazama ele te baïba baïbaka mais est-ce que on a respect à batouana yo ko bazam tali boso ko approcher bangote yo tika bango ba découvrir yo mais ça toujours poli yebelo ko sala et yango de gagne faire gagner batouana bébélé mutura Zakari baba par exemple na bengai une seule fois une émission nga ayamba moko et puis donc aya yemuto ebisanga kutu que jeune frère abisangabi ozomonisa mukia musika makasi ça c'est yemoko Zakari babaso abi OK musika makasi donc c'est des gens où ngana bango totikala okutana te avant mais par l'occasion ya musala via tala musala sala rabi peut-être ça bien mutune ti Serge Kayembe c'est quoi que yem tabenganga na téléphone yemoko Christian dans la émission na yo je vais te rencontrer c'est un ami vieux na disponible yaka alors tant ya muni pe kakeuy ninga zali amuni pe tongo pe ninga zali abeta matolo te asenga rapem bongo te toujours dans logique na wana et ça là qui fongola ba porte belé et puis le sérieux au tchena musala
peki fait que sérieux na musala na yo mo déjà disqualifié bato ba moins sérieux kaka bato à niveau wana nde ba olinga baya parce que yo comme tribune non comme tribune mutu fallait kana mine micro na yo fallait kana émission na yo les gens viendront il y a ba niveau wana et nous on a essayé tout simplement de mettre le niveau wana au tiki au moins discipline et belé moi au tiki légèreté au tiki ba tout ce qui peut déranger quoi ou déranger musala na yo musala ngomo na bien et loko nyonso na mokili so cheli ki on cheli ngo ki sérieux et simba ata mutema mabe so cheli ngo ki sérieux et simba yozo ba musu ba mitema mabe na Congo parce que ba chela ki mutema mabe na bango sérieux yango ba koma na makasi et loko tout ko sala so cheli ngo sérieux et simba lelo bon ngai public cible na ngeza petit peuple pour déjà ceux là qui ça de quoi vous êtes capable na ba konza mboka ba mumba teka makala et mo ba français mususu et Mwambri. Kasi yo soko lobby likambo ba yoka parce que commune aura moko et puis commune impact na mboka o s'impliquer ba yoka o mboka to tambola ndeni Christian Bosembe mboka to Congo zo tambola ndeni parce que ba mama ba papa ba jeune oyo blendo loy mokonza mboka malgré que Christian Bosembe to ba raté so na parti politique nini souwe na bango pe ba mbo pe ministre bana mayebi ba masa na biso Patrick Muyale lo parti mais il faut la me vendre le ministre et pourquoi pas Christian Bosembe malgré que nano pesi couleur té il y a parti moko songolo mais tendance déjà ils ala rapport mbo mona rendre au tchaka mokonza mboka poa wana selon bato ba komeli ngai ndenge na lokeli yo mais mboka zo tambola ndenge ndo mboka zo tambola na bandenge mibale mboka tambola malamu penza mingi tenenge dolinga ki tambola et puis mboka tambola mabe na sabino ba sens non mabe pour na bato bazo mona que il fallait mboka bonga mais bongité c'est pour na mboka tambola mabe mais mboka tambola ndenge tolinga ki tambola te et dans lokola ndenge bato bakanisa ki que mboka fait tambola malamu mondi tangu Félix Tshisekedi azu bokonzi bato na mutu na bango ezalaki que kolia bakolia komela bakomela courant kozala banzele kozala makambo to ko sala mbala moko nzoka nde bato babosani ke makambo nyonso sali mbala moko te mboka tango bozu yango mboka yana histoire oyo ezalaki ya kala il faut changer bocha bato ya sika makambo ya sika pour que makambo ekende bien mais toyo komona ke mboka oyo tango tozu yango bato bazokama mboka oyo ye moko président aza na ba idée ya bien aza na volonté ya bien aza na basuwi nyonso ya malamu makambo to ya malamu mais problème eza bato ye azotya na mosala nde bato wana baza na idée moko na ye te. Donc seule solution etikali ezali ye moko chef de l'état a réalisé yango alongola bato baza na place na bango wana te pour que musala na ye acha bato akoki ko aider wazomona likambo ndenge moko na ye pour que ba évoluer eza lokola mona botami akoki mamba moko mbangu te akotambola malembe changement ezala pe bongo donc autres mona siko ezali ba fruit véritablement ya changement ezala ki kala mona ba secteur mususu makambo wa moi bien ezali na ba secteur mususu makambo changer te na ba secteur mususu pe makambo za mabe donc toki moto chango nyonso na sac moko ezate parce que ba secteur ezali secteur neti ya IGF changement ezali na makambo finance changement ezali secteur neti makambo ya ba ressources na biso ezali mon changement ezali mais ba secteur mususu zotambola te le ba enseignement le ba santé ba biloko mususu zotambola monter ezali mais en tout cas de façon générale il y a des choses qui se passent il y a bien il y a des choses qui se passent il y a moins mabé et puis il y a des choses qui sont en train de vouloir bien se passer. Christian Bosembe ça la bien te to ça la nini tango au porta ke ermo entourage mon konza mboka za bien te il faut changer tandis que yobo tchaka mon konza mboka poa bato wana bakotala ke mon timate pona mbi jalousie comme makasi bon ezana bato balingaka biloko ya Félix Tshisekedi bato balingaka ba poste o bakozo pebenya Félix Tshisekedi bato bamonaka Félix Tshisekedi lokwa marchandise na bango bazali mais biso ba o to monaka Félix Tshisekedi lokwa marchandise te ngana monaka Félix Tshisekedi lokwa aubaine pona mboka na biso na mongi lokwa un élément important pour mboka na biso pour faire évoluer biso parce que ngana to kanisa que ce qui Félix Tshisekedi a réussir mandat na oyo mboka mobimba to réussir et to faire un bon pas en avant mais ce qui Fati a échoué na mandat oyo biso tout de perdre et de perdre sérieusement donc et dans le ko la mona moko ya mona na bino moko ka ya moko bozana yona ce que mona na boko linga te mona ya meladi amba olingo mona ya mela akota na nzela mabete olinga kasi esimba mais batu mususu bazuye lokola
mwana omoni bano bakabo bano basi na mibali bakabwana siko ozui mwana moko wana osalaka chantage mobali wana pesa ko mbongo mpona bango faci aza bongo azalaka président bango bazwa baposte bango baliaka bango bakendaka donc faci simba te tali bango te mais biso baoyo totala kombo wana ya Tshisekedi totala espoir okombo wana ememaka na mboka totala 10 ans 15 ans 50 ans plus tard ndenge nini ekozala parce que nga nakozanga ta na poste te promets te mais soki ba idée na biso bakozongo esimba eza déjà bien pour na biso ozomona donc eza bon entourage à faci eza entourage moko ya malamu te wana batu nyonso bayebi yango eza kodebate batu ndambo ya bien baza na ye oui bazali mais batu ebele oyo baza autour de faci bana bango ba ameniste amen oui tina suka c'est-à-dire on va dire batu ya mbunda esili donc batu bongo baza penza mingi te ou topé bazui bongo batika ngo mopanzi basaka ndenge ngo balingi parce que bango baye pona kolata baye pona kolia baye pona kotama na mituka eza bato bakaki na zuwa ba kabiliste bango balingi pe koma lokwa ba kabiliste balia pe lokwa bango alors or biso to na temps so kolia souté biso to na tande ya kotonga alors jalousie za nonka bongo Christian Bosembe permettre ngana tono pour bêtiser cette IGF est-ce que ozo croire na vent oyo Jules Alengete aïnango et puis na stratégie na makambo nyonso aïnango po esimba pour lelo yo IGF et salamaka pe bana nango depuis kala mais en plaire ya IGF lelo est commis grâce ya mandat ya Faci ndenge abulaki malamu azo Jules Alengete aux fils maison pour atombola lelo tala lelo yo ndenge mbongo l'état est commis kozonga na libenga ya mboka. Omoni c'est l'occasion de le dire Faci tangaye Faci mutakeli disons Faci muta ayena alingete te alingete zaki wana na inspection ba bloquer alingete wana ba bloquer mécanisme wana parce que bato baki kala baki bato baki na posa ko yiba mbongo mboka alors comme bazaki na besoin mbongo mboka baki na besoin mboka te bato ko ba juge alingete banga batelema te siko tango Faci ya lobi non mboka na biso to senga ba mbongo libanda ba 500 millions ba 200 millions nzoka nde awa na Congo ba mbongo zo bunga ebele ay ko sala de façon que motoka Jules Alingete azala wana siko na mituna la question moko soki Jules azaka muluba ingeza ndeni en tout cas banga nier toute cette compétence wana banga chango pembeni heureusement ka muluba te ali mutabanu et puis de deux soki Jules Alingete aki mutayi de pes na bité ndeni bato banga baloba or Jules Alingete c'est un technicien au bateau tout baébi. Mais maintenant le problème est dans une impulsion au chef de l'État qui n'ont pour nous ça la juge face à la bongo. Mais il y a un autre président le président. Au salut de Jules Simbi. Jules Alingete c'est bon. Luka bateau bazal Jules Alingete n'a pas secteur nyoso. Le développement il est rapide. Jules Alingete n'a pas pris à sali 2 ans en août, il est pas couture. Une année 4 mois. Ça dit même pas 2 ans, dans 1 année et 4 mois. Ça veut dire à peu près 16 mois. La réhabilité depuis Aïwana. Mais tu as vu les réalisations, tu as vu le sérieux et la finance publique. Alors imaginons que toi, Jules Alingete Jules Alingete est un modèle Premier ministre. Esprit à Jules Alingete dans le ministère de la Finance. Jules Alingete dans le ministère de la Justice. Même beaucoup est bon dans pratiquement 2 ans, 3 ans. Mais le problème ici est que le mal avec nous, c'est que Batou Bandi Marabatote. Dans l'histoire, il y a beaucoup de n'a jamais qu'au réunir, Makamboto réunir les lots, n'importe quoi IGF. Et puis, nous avons clairement structure, il y a l'État à mon côté, et ça lit IGF et ça lit. À mon côté. Toutes les structures, toutes les institutions, aucune institution ne peut dire qu'elle a égalé IGF. C'est le IGF mandat Faci, c'est le mandat Faci. Parce que réussite à Faci, le son dans la Mougatali et dans IGF. Et ça, le côté, et là, le Rumsoute. Pour qu'on ait bat Baoli à Pekate, Maï bat Bazan en Mote, courant bat Ban en Mote, Babalaba les athées. Justice au Lakaki, Bakonga, Bangana Balibanda. Mais place au Simbi, au Zomona qui bat tout, débat et athées, c'est au niveau de l'IGF. Alors que le chef de l'État, même à Tabakatcher, petit gars prise définition. Prise définition, et un mécanisme, ça a reproduit au secteur, c'est tout. Oh, bateau comme Jules Alingete baza et belé à Rosanante na ba secteur nyonso bateau logo la yé bazali bateau baza na pour ça changement ça so comme Jules Alingete azoloba tu sens que il parle avec une certaine colère, une certaine passion parce qu'il veut mboka na biso ce que bateau logo la yé baza et belé na presse bazali na technique bazali na armée bazali na ba secteur nyonso bazali que le chef de l'État a nommé bateau modèle wana le changement c'est dans peu de temps. Ce qui remanime Salami Siko, qui est aussi un chef de l'État au poste. Premier ministre. Pourquoi Premier ministre?
parce qu'il y a un organe régulateur, il y a un secteur. Mais pour ça, nous avons très politique, il y a politique, il y a un parti pété. Si vous avez un premier ministre, ça m'a le connaît ta parti politique. Il y a parti politique, non, il y a parti politique. Non, non, tu es bien. Qu'est-ce qu'il y a place à Baouta? Il y a place sur la pète. Il y a aussi pas Moutou Morobo et ceux qui Moutou Souzona. En fait, le problème, mes amis, pourquoi je dis que le Premier ministre a un rôle déterminant? Le jour où Fachi aura un bon Premier ministre, ceux qui nous ont le ministère de la Justice, ils ont assouté, ils ont un ministère délégué. Parce que c'est un secteur clé pour vous avoir le ministère de la Justice et vous avez le ministère délégué de la Justice. Pendant une période, le ministère, il y a enseignement et vous avez le ministère délégué. Parce que pour le ministère, il joue un rôle en Agnon Somibali. Alors, je joue le ministère de la Justice, alors je joue le ministère de l'enseignement. Et puis, on a le ministère délégué, Matata Salakango. Matata, quand il est arrivé, Premier ministre, a Boyara Kotika finance entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors, lui, le quoi, on a finance bien. Ngabo, on a eu ministère, on a un ministère délégué. Donc, il y a un ministère second. La même chose. Une fois Premier ministre, ministère de la Justice, ministère délégué, ministère il y a enseignement, ministère délégué, et puis vice parce que je pense que un Premier ministre, un bon Premier ministre, va aider Fachi à matérialiser la vision de Nyos. Pour réduire le nombre de ministères, et vous avez 10, et vous avez 50 et vous avez 20 ministères. Donc, toutes les questions qu'on travaille, projet, on a bien, il faut des ambitieux et des courageux. Donc, dans mon rapport, ce qu'il faut au 5 postes. Dans mon rapport, par contre, ceux qui chef de l'État, il y a personnellement, à CP, la vie, bon, il y a une place telle, il y a un chef de rue. Non, ça là. Parce que ça, ils ont pour un poste. Ta chef à Balabala, ta chef est venu dans Yokaka. Non, ça tellement bien que prochainement, on va nommer Batou, élire au moins 15 000 personnes comme chef de rue. Parce que le problème est que besoin de développer sa sens dans poste et non poste et sa sens. Dans un temps, Batou va se plaire makas tango Vamoro et yaki première dame Maman Denise Yakero. On a fait mbote à qui sangani batantima TV kufi nango le comment nango chaîne ambika chaîne MPC nini ba beti image ya rencontrer maman o ba wolo like maman o bu na boy sans ko flatter pour la flatter motote ba tu ba moni mingi ba vidéo oyo vérité ya vidéo oyo Christian Bosema postaki onzora ezalaki nango fente mafuba ezalaki nango yango te esprit wana ya ko manager tandis que maman pas na ba azana presse na ye azana service na ye mais tant yo tchaka poa et ni pas ya maman au centre pena que Christian Mutachemer po ezara que koboya lokuta parce que neti première dame et pourquoi mudoza mutema beti na niveau wana moi si wana asa politicien te moi si on a traité rabatu na impolitesse, moi si on a akundara bibemba batute, moi si on a investi sa kana libumuté, a investi dans ba cerveau ya batu. Bon, cette femme là, on peut discréditer. Alors on a retiré dans haute que lokuta bonté. Je me battrai pour faire comprendre aux gens que oh ils a lokuta. Et je peux te dire, la première dame ne m'a jamais demandé ça. Mais c'était le souci de rétablir la vérité. Pour le moment, il y a une vidéo bokati. Bon, si vidéo ya bazo zomela ye. Nous avons des bateaux bazomela bango pena nenga solo na mbandaka. Bo bimisi yango te. Bateau bazomela bango pena nenga solo na Est République ba bango na mabanga o batumba na bilamba na bango. Bateau basomba ba terrain o bato bazala ki wana na ba cimetière. Bo sombi yango wana ba lobate mais bon le bela une dame qui n'a rien à voir na mambona. Alors il fallait que tu la vérité wana en jeu et bato ça la bango ba cadre pe perdre. Cadre bien sûr mutabani na kombo si mutabani vraiment là ceux qui peut mani matina ko tanga na kombo na cadre wana ye mutabani lokuta wana et quand il a fait ça il a fait lokuta wana et batunyo so ba fake newser bazon ça lokuta ba propager vers lokuta wana alors il fallait recadrer muta lokuta wana pour dire que parce que mutu wana lokuta wana akosa na kaibinga. Oh, cadre, on a je ne pense même pas qu'à cadre. On est qu'à petit kabatinda kawana. A kosi batu kaibinga, a kosi que on a tanga na Lubumbashi, aibinga na Lubumbashi. Nous avons muta lokuta na tikala au koma Lubumbashi pour na mamba classe. Donc c'est un menteur. Moni batu modèle wana. Parce que bon temps tu pena vie na ya spécialisé na lokuta. Ya modèle wana, yem tanga ka entraîner batu nyonso na lokuta. Donc il fallait corriger mensonge wana.
Donc et ça vraiment pour na bongo mais pour na mutunyo sopé pegi ata yo ngo za boyo so balobi no loko mo mabe et que ngaza na vérité wana na ko bima na lo baki o eza lokuta te o eza lokuta o eza vérité o eza bo même ata muto na d'accord na été ata Kabila ata Joseph Kabila ngaza wana ceux qui va conseiller les kambou na ko lo banabité o eza lokuta parce que moi pour moi c'est pas les hommes c'est les faits la vérité ou le mensonge. Or, je soutiens la vérité, pas les mensonges. Au Betara, c'était ma casse, tango le colonel dit Kapenda Zara na Boloko, soué na yo, au Barango, déjà à l'époque, pour autant à peine, comme dit Kapenda qui est peine qui tout singe dit Kapenda Abima, Isaki, Bimpiran Pirate, Mangapena Mega, Tanga comme Menga Bakanga, et Pérodouana, mais Christophe Bosembe, au Bimara prophète. Lelo dit Kapenda, le colonel Abimi, mais on dirait Azara na garage. Yo pour bosser une idéologie, on a yo prophétisera que Arobimara un jour pour selon l'investigation na yo en tant que journaliste d'investigation et juriste, on comprendra que Azara innocent, mais le chef de l'État a Abimisa et le monde a compagnon na ye, lelo bango tout bande de touche. Bon, omoni nga par exemple pour le vieux Edi Kapen, n'a pas qu'à pété, mais il a qu'on a histoire en boca. Autant l'histoire, autant le procès, autant le macambou, c'était flou situation là. Et donc il fallait quand tout signer l'abîme. Et puis de toutes les façons, il avait déjà fait 20 ans. C'était beaucoup trop. Et Oumela qui déjà trop, il fallait libérer, il fallait batikaye Abima. Et le chef de l'État en Kotaki, il fallait qui effectivement paye Abima, donc Kaye Obima. Mais maintenant le problème c'est que il dit qu'appelle Abimi la grâce présidentielle. Il dit qu'appelle Abimi la amnistie. Alors quand tu es sorti de la grâce présidentielle, quasi na uitkalika nengazaki liboso. Donc chef de l'État a nommé Moutou, local il dit qu'appelle la armée directe la minute au T. Et vous allez passer et retirer en porte-à-faux dans la communauté internationale et retirer en porte-à-faux dans l'institution libanaise. Parce que comment tu peux mettre quelqu'un qui a été condamné, même si tu es le coup ou solo, mais le il y a une décision judiciaire au attaquer qui est condamné pour un crime, attentat à un président de la République, c'est extrêmement imprudent et retient notre modèle dans le système. Même si nous savons que c'est un solo. Sur le plan de la forme, c'est compliqué. Or, nous avons proposé depuis Kalanabi, la lobbying, lobby pardon, pour que le chef de l'État a introduit le dossier dans le Parlement, c'est une amnistie. Parce que grâce à l'aider binoté, amnistie et aider mais comme les gens étaient pressés, ils sont allés dans la grâce, mais le lot pour nos fonction est compliqué. Mais le chef de l'État peut se rassurer rencontrer de temps en temps Edi Kapen dans le cadre informel ou Edi Kapen peut faire partie dans le cadre du conseil militaire il y a président de la République. Le chef de l'État peut toujours le consulter utilement parce que Edi Kapen, papa l'État, réserve la République. Quand tu as géré une fonction, mon Edi Kapen a coupé sa président de la République idée sur telle question ou telle autre question parce que gérer gagnant déjà. Moi c'est une politique. Soit le politicien, à la président parti, tout, mais moi comme ministre exaté, moi comme président de la, disons, ministre exaté, premier ministre exaté, vice-président exaté, vice-premier ministre exaté, parce que casier judiciaire est attaché. Et généralement, mais il peut être utile dans beaucoup autrement. Attends aux États-Unis, attends partout dans le pays, tout le monde a réserve, des conditions bien pour qu'il puisse s'habiller bien. C'est des gens qui ont la consultant sur des questions précises. Comme Christian Bosemelo, jeunesse à l'élo, télévision, on a yebi et baby nango, l'élo mututo, comme moi téléphone, journaliste. Surtout avant internet tant au sali congolais au bandi na vie moko to abonné moko ti lelo okomi et comme pe les chaînes de télévision ezala ki bimpira raté conseil nini c'est apprendre ou à laisser na jeunesse ba confrères ba collègues oyo tevango comme il y a le kuta ngana to sala émission pour ngana réparer na internet pour ngai ba pegio internet mu de fulanga misole na mbanga futi ba batalio ba j'ai dit polémique futi batalio
même chef de l'état l'air et puis il revient Fachi Félix Aouti benami kilaya pegi na la libanga na ndenga bien mais lelo sikoyo et comme lelo po mutata la yo il faut tia Christian Bosemba fingi Fayulu et comme il kamwa titre mais jamais Bosembe o tia titre mabe pour batala yo lelo ni no kolobana lelo vago yo lelo pe tevango ke mututo abenga o journaliste eza yambika eza yampesi et la discipline personnelle et puis qu'on croire dans rêve na yo so on croire na lo ko ça là on croire dans rêve na yo o comme place on comme biso de plus de bandi YouTube et là qui je crois na ba vu et là qui penzate ba abonné ba qui penzate aujourd'hui tout comme il a 160 000 abonnés c'est chaque jour qui passe qui challenge les alliés tentation on est au fin gapezala tentation na peko ya ko sa pezalaka mais puis après au mitonasco après sur la kosi après aux andene donc il faut vraiment beaucoup de personnalité au ba jeune belé ba nangote pegi ba jeune lelo balingi matu vu balingi balata basimba bamona bana patience te yango mona belé bazoyiba et belé ba koma ba PD et belé ba koma ba jigolo et belé ba koma bongo parce que soko za na mutema dugu koma PD o koma vewe mais c'est bon c'est maintenant quoi siko gwa maile to sur la mais c'est bon c'est maintenant quoi siko ngaku tata ba chebe ngaku ba pese ba motro ata kutu kisi ya ndosi do na bata pese zate siko do sima kisi munene mondene non bato ebele ne bakanza il faut ça la bien pour que obangisa bato yo ça la bien ça la mamna o bien bato ba ba kona gwa parce que ceux qui bato ba komondi mamambo ça la c'est go ça la malamu te il faut que bato ba kamwa et le go ça ba jeune na biso le faut ba yeba que polo na yo eleki veste batako defa il faut ndima oza nango soko ndimi oza nango te okota mudungu okosambwa okoma mukala likolo ya kozanga personnalité alors biso ba to ndima ki na biso to souffrir to ndimi no soto le na biso tali panama ya lobo mais personnalité evanda ti malembe omona pe ko changer nango siko ba jeune balingi ba mona bango balingi influence balingi batalaki ala taki sketch azana téléphone na smartphone mais mbongo eza wapi yo moni belé bakomi ba vewe belé bakomi ba gigolo et belé bakomi ba biloko modèle wana likolo ya kozanga patience et puis likolo ya kozanga vision ba jeune belé otuni vena yo lobi o kanto koma nani o nga vena fana kwa mutu munene ngandeni ya combien de kilos 100 kilos 200 tonnes o nga vena fana kwa mutu mo danger parce que danger ya courant yo koma nani en fait donc ba tu belé ba otambola na ba biloko ba koma lobité alors so jango to biloko koma lobité au sandeni. Donc, moi, bon, il faut que il faut un objectif. On comme nani dans 5 ans aux anani, dans 6 ans aux anani. Ce que j'ai déjà idée au yamuto l'ignoza là, mi pesa ba moyen nango, mi pekisa biloko mususu et qui bien. Toshite Nabiso, le chef de l'État a créé qui na cabinet naie coordination pour le changement de mentalité. Christian Boumousembe mboko yo facha na devoir ya kosakanate. Azo sala na ndengo lobi mais mentalité ya ba congolais c'est pour là. Est-ce que vous croyez que c'est ce mois où salami au chef de l'État a outil la lissou? Est-ce que changement de mentalité aussi mon congolais pour me contambo galaxie un exemple à que foot paku à la question foot paku l'État a fond numéro spécial pour na foot paku ba ministre pe ba landi mais est-ce que ba continent ba banda koyoka pour petit peuple maman ateka ndembi ayeba peke il faut bien foot paku pombo ke ne liboso. Et dans l'exemplarité, changement de mentalité au chef de l'État, ça on a bureau naé, bolimbisa penza et ça est le monter. Et ça est le parce que changement de mentalité ça comme on a pancarte hein. Il y a un changement de comme tika moibi, tika koiba, ndé on a changement de mentalité. C'est mission. Combien de batala combien de batala ba pancarte on a. En fait, biso to lingi comme un spectacle. To bisa ki ba tout lobby, changement de mentalité, il faut koiba mentalité zanine. Mentalité bino bo changer ezanine. Parce que tika koiba oui, son tika koiba na sani. Il faut boyeba ce que tika koiba au sala nini. C'est ça ce qu'on appelle un changement complet. Mais bango bazana un changement, il y a dénonciation. Et c'est mbaraté. Il faut penser à un changement complet. Na tika koiba pour na sala boy. Na tika ko sala boy pour na kende boy. Sinon et comme na ba pancarte tini na zomo na on est dans la campagne ba sala. Mais si que le véritable changement de mentalité zanine, quelle est la charte? Parce que ceux qui par exemple biso tozu pouvoir tant que vous avez changement de mentalité, d'abord il y a la commission de changement de mentalité et vous avez le ministère de l'éducation. Et même pas la présidence. Il y a le ministère de l'éducation. Il y a le ministère de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec le changement de mentalité. C'est le ministère de l'éducation qui se charge de l'éducation des gens.
Le ministère de l'Éducation se charge de deux choses. Éducation et instruction. Parce que dans le ministère de l'Éducation, de ton coup, tu as une nouvelle citoyenneté, de ton coup, tu as un changement de mentalité. Dans le ministère de l'Éducation, de ton coup, tu as enseignement. Donc, pouvoir, tant que tu as pouvoir, il y a que le ministère de l'Éducation, pardon, le ministère EPST et SUT, tout en est koufi. Dans le ministère de l'Éducation, vous avez un secteur, pardon, un secrétariat général. Le véritable changement de mentalité, c'est l'exemplarité. Il faut que moi, j'ai 9 ans au Congo, il faut y avoir netini. Moi, j'ai 10 ans au Congo, il faut y avoir netini. Moi, j'ai 17 ans, il faut y avoir netini. Bilo on a tout fait bon. Biso fait comme un niveau que moi, j'ai 6 ans, aibi ko bisabino ba 26 provinces na biso nyos. Moi, j'ai 10 ans, aibi ko bisabino place beaucoup de diamants, place beaucoup de or. Les lots de ko nga pegi. Tout na ba jeune belé ba libanda. Obi ka ndiko yaka non na $50 mais ebisanga bunagana ya place ni. Arobeto ki era Uganda. Bunagana Rwanda côté de Rwanda parce que les lots batu ba éviter ko situer carte na biso ya Congo carte na yo Congo otuni bon ye bisanga sud Soudan et dans le pays et dans la province ni au côté Zamba ça bi omoni biloko linga ngote parce que ya ba menace parce que ils connaissent pas et puis ils ne font pas l'effort de comprendre. Merci que ça vous c'est même mutumo le mabe mikolo fayu la le mabe. Oh, nani vieux mais yo ozara trop fatigué, il faut payer yamba ebo solo là donc il faut beta kati. Oh, beaucoup de respect na président Martin Fayulu. C'est pas le cas parce qu'il y a une marche à bloc opératoire et pardon, bloc nino politique té. La CP là qui n'a absence na côté wana mais ngana la première vie Martin té première té. Je sais que le vieux m'apprécie beaucoup parce que on a posté déjà image dans Amoro Boé na page Twitter naé et là il me fait ça na Steve qui vote na mona page naé ya Twitter a posté ka mais ce que vient quand ça que n'a posté image na image Steve qui vote a gagné un débat or il qui inverse en fait d'ailleurs au tobi donc va tirer côté na bango kuna parce qu'il y a pas commentaire tout bandolo ba gagner donc c'est vraiment un grand plaisir c'est ngana linga vie trop. Mais bien tu m'as Moïse Katumbi trop hein. Te Moïse Katumbi tumba kete Moïse Katumbi tumba yemo ta ya jumi tumba na Israël yemo on se comme maman babi na yo même petit channel singa pegi même mutu na yo même ndenga nini yo tumba vieux. Bon ce qui est vrai c'est que Moïse Katumbi a certainement vieux ya Peter Tiani mada vie ngate on a président ya ensemble a président à parti na kutana na été na mona épée physiquement té to solo la pété na même pas sur qui existe donc il fait une carrière politique au Sala mais il y a c'est vrai beaucoup d'erreurs dans la politique la communication na Yemokopé mais ça reste quand même quelqu'un de très important dans la politique à Congo. Batu baro kumbela baro tala Congo bes nini pour jusqu'à tout monde kaka panuka ya pambe kanga mika wana sikoyo et après est-ce que vous allez chaîne ba mbika programme ngaka ndenge mo kaka changer ba pour TNT BBC muna mutam PC a commis par 3 chaînes na mutam poku ko kumela ndenge nini o kumela ngaka na ba indusa o ya Christian Bosembe to dans la programme moko adapté ya mundele to éducation to ndenge nini to comprendre te. Mais ce que Peggy TV au CPL na niveau mo ça est-ce que ba boyo na biso TV wana façon au CPL nango na habité TV on est la TV que professeur a vendu à zapper patikali non. Oh, est-ce que imagine que professeur patikali et vous zapper que muta balabala penata habité na landeloko parce que ba kuta nyonso yo na TV to représenter biso et puis un vous a TV na ngati et la TV à bas congolais et la TV qui est dans la queue au fond le TV depuis mon mon TV na TV depuis la qui est te ngai au bonté oh te nga on a rotika la TV te na secondaire mu za besta episode te na za wana nga na za wana nga mu na bonté te au bonté ngai au la TV d'abord depuis batu ba yo ki batu belé ba bi ka Congo Buzz parce que le temps comme le longi ngate ça fait un mois yango ba ko mona ngo pété oh te ba ko mona pété que image mo boye ya Bosembe telemi na zo butana ma patate eza bongo te na Israël mutumba sali yo to ko yo eza bongo te yo ko liya Israël mutumba da master ngai wana mutapoto ko mo ke poto mikolo trop chaîne na faut les ayer est-ce qu'on a les trouvé à 11 na 6 na 7 il y a beta L côté ko ngana beta L côté donc so les mbia salinga passe na bloquer son les mina passer passe à bloquer oh tchabi peuple gagne kamba mo supporter bagay va supporter baganga non c'est que pour dire que et vous a différent en fait c'est différent la chaîne est belée ce qui est vrai c'est que tout ce qui a été fait jusque là
nasangisi bamayele nyonso baninga nyonso basalaki sikoyo nga naza na avantage ya koya na suka omoni moto yaka na suka moto yaka na point final na ye donc tokosala de façon que so tosali tv bato tu bamona balobaki wi moto aza awa ezala nga moko te na tv neti bafi nanga biso namonaka ebele donc tv ya ye depuis ntina suka ye te ngai kozala bongo te et puis nakozala bémission nyonso te donc nana bajeune basala ya kosakana te une équipe formidable bien sûr recruté déjà parce que tozala na bango depuis na Congo bezo oyebi moto ka Hervé Itoma na côté ya mabanga tout Hervé Itoma da journaliste na biso ya rédacteur en chef tozali na équipe ya finance Jérémy Maïkandi boss na biso azali donc après moi l'oreille ebima il va bien mon tamboli pe moins bien tout ça LG Yannick Lomangi azali ada assistant ba technicien siko ba jeune ou ba technicien na biso ba na ba sim ba caméra on dirait problème peki nga moyi bank sangai motoka Nemi azali Jacob azali Hervé Badjo azali Gaël Bobato siko monta na bomba kombo na Facebook te jeune on a nyonso ba pena c'est-à-dire que maï les apenza et l'avantage c'est que pendant biso on se bat pour que tous alla bien ba jeune ba là se retrouver ba ça na sala bango tene ba sala biso mais quoi tout ça c'est tout une mais quoi accompagner toujours vision chef de l'état na maman. Bien sûr, j'accompagne les institutions de la République. Na côté bien évidemment. Heureusement que bon coup de maman et là soutien conditionnel parce qu'il y a ça la mabete. Côté on a il y a bien côté président de batumsu côté rabaté moi désordre, il faut recadrer mais ça va. On va essayer parce que Fati c'est quelqu'un boza bien à tongo on a soir boutuma beti bêtise à maman Fati. Donc c'est comme ça. Il faut recadrer à bango donc on essaie de tenir quand même pour faire bien les choses. Denis les atine lombote. Et on a fait na pena. Il y a Denis Mbote trop place à ça. Mais place au même mais on a vu ngai ay wose me muta pétage ce que y a français donc on a vu la personne Mbote belé place à ça a pété bon pétage pété calmement et on prompte bon contacter on parce que le comme pièce rare et puis aussi discipliné dans makambo belé parce que tu es jeune mais ce que ça là qui le rôle bato mosusu mais l'air ba mumia danser ba banine belé mais aussi okima na omaka moko boye aussi discipline parce que kin bato antima ba luka petro balonga ote nzambe ka mto batela yo mais ba contacter structure ndeni pour moi ba émission pe mo mutakale émission pour lelo ondimi koleka na kipegi pour même petit peuple lelo est comme une chaîne na bango Congo base et qu'on s'est retrouvé mais comment contacter Christian Bosembe na structure immobilière en tout cas ngaso babengi personnellement bazungamba moko donc oza besoin nga le pas Peggy abine tokuta ndenge sana il a problème té donc très ouvert surtout pour la gestion la remarque tous arabes mingi na besoin parce que ma beaucoup pèse bien mais ba remarque pèse bien de côté nga makia o kenaki nango bien té o sala ki nango boy to baksa boy il y a des plus importants il y a de yamba na mingi avant ko ba applaudissement na ba mususu pour le mokenda tindelo pimbote mais pour la 11e édition il y a mon amboka habite peselanga Bosembe mbote on a vieux tokutana noté mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait c'est quelqu'un de très intelligent de très pertinent un programme assez exceptionnel donc pesa vient mbote belé c'est que mon collègue en a besoin nga benga na oyamba nga na oya place ya ozala donc rapidement ya ozala té Match Sili, peut-être moi le souka pour moto. Merci beaucoup Peggy, et ça un grand plaisir. Ça fait 10 ans que Baninao, bonsoir c'est l'émission Nayo, dans avantage avec une émission na tija makasi boya munene boya na bika que il y a kofi bo bungisa to bo on a posé ma question comment tu n'as pas maman te na bo bungisa to on a mis que ça vous c'est mais on a non mais c'est bien en tout cas c'est un plaisir de temps en temps en tout cas yo pour yo comment on peut me l'émission donc c'est impossible donc à tout moment on a besoin il y a tout le monde bande on a besoin ba solo nga ba mon émission so benga na oya à tout moment. Merci beaucoup Kinshasa qui m'a besoin exclusivité mondiale au bolukaki Christian Bosembe bo solo nae o eza émission mbikati eza teo boni programme mouvement on a beaucoup de émission na bino vous sentir que betwe ba différence yena soki nzamba yete tokutana na bino mbala sima ezakoya.
S'il vous plaît, abonnez-vous.